Sila Bissalo. On l'admire partout. On l'admire partout. C'est vraiment une combattante. Une combattante. Une bonne actrice. Ah, Zalanayo. Ah, Zalanayo. Amana ngai ndeko na ngai ici la tango amoni ndeko na ye. Ah, ndeko na biso. Yali, ndeko na nga. Mon frère, yaka to sanga na koto to sala mama solo. Yebe sanga na koboya pourquoi? Pas pour apprécier mutu na musala na ye. Na sali jale loté mais j'ai apprécié quelqu'un par rapport à son travail, c'est ça. MK et Yokani Télévision, votre média. MK et Yokani Télévision, le média qui vous assure. Mesdames et messieurs, nos salutations. Restez branchés sur nos antennes. Merci pour la fidélité et la confiance. Nous sommes là pour vous servir lorsqu'il y a l'actualité. Voilà. Nakadka Kayako, recevoir l'artiste Nabino. Aujourd'hui, face à la caméra, reçoit pour vous l'artiste que vous voyez en face. Liboso Nabino, Nakombo ya Alima Kiangando, et le baye moko mam si la bisal pomba Alima Kiangando ba kalinga ngote po balia. Mais lelo to lukato kalinga iso to lia na ba moyen nini, bino mo broyeba. Boti kala scotché pe branché depuis et banditi souka message pour na mona ba commentaire mutatali émission na nouté atalika temps fort à commenter Aniati aye. Veuillez suivre l'émission en vue de comprendre ce qui se disent là dedans. Voilà, sans plus tarder, nous allons demander à notre caméraman d'ouvrir la vitrine. D'abord, je vois qu'on parle de face à la caméra, dont notre invité se présente déjà là. Il s'appelle Alima Kiangando, l'empereur. Voilà. Papa Liloba, empereur. Ah oui, donc on est là. Donc, NK TV Makambo. Napesina no ndekonangai artiste munene amboka oyo bazosa la fierté. Ba congolaise na kati pe libanda Sila Bissalo vraiment ma sœur place aux alliés que le bon Dieu te bénisse et courage et de bonnes choses. Amen. Voilà to bi ke malobeza rapper na mboka na yo hein ali mo kanga ndo ngato yeba ekolo ninyo pour atuma kelela ah nana congolais hein Naza congolais, batu ba yebi ke na congolais. Même Jésus azaki juif. Azaki juif. Wa congolais to boy te ozo tirer ba origine na yo wapi. Voilà, c'est-à-dire moi je suis du Maniema quoi. Moi je suis d'origine du Maniema, né à Kisangani, grandi à Kisangani, mais origine nangai, je suis du Maniema. Moi communication mo na langue maternelle na yo. Voilà, Misago Misoga. Misago. Ngasko na kanisa ko mungala te. Nga? Te bangala baza ba congolais. Bango nyonso donc baza bandeko. Vous comprenez? Cause à la mungala, et cause à la mukongo, et cause à la mutetela, et cause à la muluba, et cause à la mundande, et cause à la mushi. Donc c'est-à-dire que biso nyonso tout des alliés ensemble ba congolais opesa biso fait force yango epesi biso état oyo ba yango République démocratique du Congo. Voilà président Alima Kiangando l'empereur banzabu nyonso zwa wapi. Pardon? Banzabu banini banzabu ba courage mais au moni courage comme tel na kolo banini c'est-à-dire moni ko botama muto abotama na eloko moko boy na kati ya nzoto moni tango nzambe a créé kabiso batu tango to botanga na libuma ba mama na biso c'est-à-dire nzambe abotisaka donc c'est-à-dire atindaka mutu na mokili na mwa tala moko boyi c'est-à-dire na kolo batala o yanga yo vraiment et uti pas yeme donc et pas ya kumba nzambe et pas moyenge bene quoi ye moko nzambe asala kilo la mokili donc c'est-à-dire ba onga naza donc ote pas na ye voilà c'est ça biso to yeba yo na groupe Muyombe Gauche plus précisément ça bisiko bimela non mais exactement hein Muyombe Gauche champion du Congo hein grand prêtre Place Ovandi hein talaga certa lo sako kulutu zala kaka papa na ngaspiri
père oyo ozomona muyombe gauche au champion du Congo. C'est lui qui a fait des Alice que je suis. Ni tété Louis. Loba peut-être nzambe asala kango ndenge mususu. Comme ndenge nzambe atinda nde pa na ye. C'est-à-dire vie nanga nde fallait ka ebimaka wana artistique, il fallait ka ebimaka pa na ye. C'est-à-dire c'est là comme nzambe asa préparer ki yango. Malgré baku monter na yo kokima na yo. Baku monter. Na kota bien na monta bien baku. Bo baku musweza ni. Atokoza problème. Tunasaka mbongo. Na ma journaliste yoza ba problème, oza ba problème. Baku musweza la rato ki mamunasaka mbongo. Te na sala coûter. Et kaboneli pe. Kaboneli zaki pe elengi, pe kitoko. Na sala ku moko te. Omoni ka ndenge zala ka mona nyonso tout, azie papa na ye, bana poto na kanisi boyebi. Même petite sœur na ngai, confrère na ngai, concert na nga. Compagnon d'élite. Souza esika zali na poto, Souza bibimu, kuyanguluka, na ayebi, même via ayebi, nakotanga susu nani, nakotanga susu nani, Gloria ayebi. Mais ba vie ya batika okala na basuza ti. Kasi ezalaka kumbela marambo. Kasi ezalaka bongo même tatango tobota maka. Est-ce que maman bota kabiso nyoso 4 mbala moko? Siko ngo tia ba témoin na makamno. Parce que ba yebi bazaki batoto zako bunda na bango esika moko. Donc c'est que yo tango baninga bakenda ki yo ndo so manda ko memali. Non, c'est-à-dire bango nde bazaki on moni biso toza boy toza banani ba pandi sango te. Toza lokwa ba journaliste. Tu se dis donc musalo to salaka, to sala yango par rapport ya ba information o to zwaka. Ozomona na koza nanga na pandi boy même vie ndeka évoluer akona. Nabika ndiko nanga mwasi aza place boy position za nango tour eza boy eza boy. Souza place azali eza boy. Na yebi Santa Mbwangi le grand baoba place azali position na eza boy. Na yebi malgré ko kuta na yer moko za la kapati mais na yebi oyebi siko temps baninga ba évoluer ki ba fongwa maki yo monike muyombe gauche au non ezaki ko fongwa ma bina monter kuna kena non ezaki ko fongwa président non ezaki ko fongwa mate ya kolobaki on dirait c'est comme si mabe ezalaki ezaki chaque mutu natana ye ozomona eza mutu bako bota lelo papa ko bota yo atangisi yo ba classe et koki yo komi na âge moko boye ezosenga ko bime papa okosala nini ozwa mwati na yo bala papa no pe amona bakoko okovanda ka ko sensali na ndako papa no te okoluka ndako no mususu okoti ozwi madame nona bana na yo ale tu installé tu fais ta vie yo na monyo amu na tu fais ta vie puis ekosala honneur et pas nani et pas papa wa bota yo c'est ça melona comme na makasi na nkoleka yo te en tout cas yo kana kinga gena kama lembe non que no malembe po yo na ebi opo mutachi ntuche tu to ke kapo na ina lo babo siko tango yo lobi lo roi mwana nyoso so baboti babokoli akoli nde yo po bima na ndako ya président Muyombe Gauche na nde ni okeno luka papa bo négocier ko négocier te na mona ki na koli na bimi na ke papa kasi ba yako yebisa papa et na kendekit et bon on tika na kendekile kwa muibi même atanza mbako se pela ngate voilà même atamu kile ko se pela ngate même ataba fana Muyombe Gauche ba se planalité quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es et puis 20 ans ensemble s'il vous plaît ezate ke mutu moko to vanda na yo lo ndire moi ba 3 ans moi ba 4 ans bani non ngana bimi mandefo epa na ye OK papa Paul bi papa ina kanga na teye pas ya papa to kuta ina papa bien en tout cas papa tala boye maintenant je vais faire ceci malgré na kachaki réalité ya boulot na ngao na okende kosala exactement pour na boya ki ko blesser tu vois na lobaki na terme mususu ya koloba po papa a blessé tene na ete boy mais côté na kende kezaki na bala na zo mwati na bana na kenda sala fois bala ngweza groupe yo salaki et yango wana te bongo musadi moi tango na kobana omoni siko pasi yo papa bande komona kokamba bato ya facilité pardon omoni pasi yo papa bande komona pona okamba bino kokamba bato eza facilité pasi ya nini ya kokamba groupe mobimba ko kofuta pe bango kozala bango nyonso bazala sala administrateur ya groupe wana aliomaki ya bando ozambo mutu azaki mutu oyo ozomona keno agent ya recouvrement c'est moi c'est-à-dire nazalaki presque na baposte nyonso donc on a bandé ko gérer na tango wana tozana vieux président alimaki ya ngando directeur général alimaki ya ngando secrétaire alimaki ya ngando de écrivain à mouvement mais mbonyo c'était moi ozomona nazaki na réseau moko te ya kolobaki na bima ona sala papa nanga soki bandenge nini donc non même ye vieux papa nanga place avandi abota makada le neya boité c'est-à-dire vieux aussi a commencé quelque part wana ba école badanga yo te yo kana il a commencé quelque part
gauche akende pa ngajaja ti vie nanga mokere kuchu place azali kuna na mikili kuluto en tout cas ba salutation abandaki pa ya nani ya ngajaja ngajaja ti vie alekaki pa ya Freddy nanga place ovandi kuluto en tout cas toujours ya Freddy Mario Sombo hein donc toujours donc alekaki après pour nyotso wana vie bimaki wapi akotaki na RTL7 na groupe oya ba nini oyo koma groupe la biso place ba nani masum nani yala yaka bazalaka groupe Salongo voilà via le kaki kuna tango via bimi kuna ayeko za décision ayeko sangana na bana na ya groupe ya bana ozone tango esali soki ba ndenge nini ale via créer mouvement via zui première vague deuxième vague ndio to ekokotati makaka diaka ozomona eza dans ndenga mabete hein donc via bimi mais eza na parcours oyo alekaki c'est normal ba biso ba liboye to bima to za ba leader charismatique papa social oyo to za lelo c'est par rapport et ba parcours oyo to leka netinga na leke bato mi balete mi sa tuté na bande pa grand prêtre champion Muyombe Gauche voilà affirmer que Muyombe Gauche arandoki Muyombe Gauche soka za randoki aboma nani po iye moko pena loba bi na yebi keno mitune za yoba kecho eza siko ye Muyombe Gauche ko aboma nani yemo pena loba randoki to te komona na internet récemment mambo lekaki cousine na ye abalaki pasteur moko et puis makambo nge salama mwana cousine na ye akufaka et puis Muyombe Gauche déjà kendaki na lupango wana sala bikila kilabi o alie mona ozongele to mona que pasteur ana umela etaki dans le bi wana vraiment nakolo banini c'est-à-dire na za informé moto alibo ça informé nga makambo zo lubani za yo oyo tala media okoti na réseaux sociaux mais non Muyombe Gauche akangi 20 ans le côté internet en tout cas Dieu m'entend parler na yo que information n'est pas na yo en tout cas na yebi je suis pas informé par rapport à ça Muyombe Gauche ba yamba et pas ba confrère nanga affirma pena lobi nga so koti na libota nanga pena okota pana lokola ya affirma ngo siko na kokota kuna ndenge nini siko yeso ya zandoki dena zandoki te donc na koyeba yende ni po yo yeba yeke zandoki il faut poser bo gérer mouvement na yet baninga so bakendaka yo 20 ans na papa mais na gérer mouvement na vie nanga na papa na ngai na gérer mouvement na ye na mona sika lia mututé tena be ata nzungu moyo simba te po bopelaka makasi nzungu talisa batu ba TV muto ana komi na lemba ba précipiter ya na ndako putu manzala mbasa na ngai na Allemagne putu manzala bo yebi sangala no le grand journal la grande est-ce que nzungu wana achiango sikati bino nde mutu boko yeba ngana tuni est-ce que nzungu ezate na affirmer te na tuni est-ce que nzungu ezate parce que ngana yebi série na Muyombe Gauche azo pakatisa batu mbao soka pipi eye donc ça na mutu nyoko mamba mais lelo bo s'effacer mama nalobi est-ce que oyebi tata ona omoni koyeba musala ezaka elengi koyeba musala ezaka elengi omoni tango biso tobimi wana tango tozoningisa Congo oyo biso tobanda na époque Zaire ezali Mobutu azana na bomo ye tango tobanda koningisa Congo oyo bato batia mutu bazaka te tokangaki ni pendant 7 ans mutu azotia likolo te koyeba musala omoni musala nyonso koyebi kaka kosala. Imaginez les loyaux, si la Bissalo, on l'admire partout. C'est vraiment une combattante, une bonne actrice. Elle a des talents. Les loyaux on dit mais pourquoi tu en as filmé? Donc à film, c'est-à-dire na film. Na lobi te ke si la Bissalo atio na film bi po ba bengi yo mais za musala to mesana nango bande kunanga na ba musique le ba musicien ba sala ba featuring pour nani Alimaki Angando yo des artistes ce sont des chanteurs yo c'est quoi ti wapi soki est na featuring na ngai na si la Bissalo ndeko na ngai yaka to beta moi eloko siko na koboya ndenge nini zala na yo amona mabe journaliste amotema mabe na sali oni kati na ka mutuna na sali yo tikala Angando kufa na media no bisiko lekaka bendio Alimaki Angando comme international lelo to moni bana Muyombe Gauche zaki pasi ya pa ba mama vie to mona de ba miyebela vision non écoute
Écoute. Si quand on a 600 écoute, non. Au moins nakotika sika wana olobi wana ekole kabongo te fona recadrer au mamute. Omoni ngai l'impérial ya limaki ya ngando naza d'abord ali o naza ali. Ozomona nakadisi na chaîne onga dale kaka ezali chaîne pe internationale antenne a wana oyoka wana chaîne de référence. Eza chaîne pe ya munene eza pe chaîne ya mama Sila. Parce que les lots tozotala honorable na biso président Elombe Place ozali na biso honorable eko Simba président na biso eko Simba oza ya nzambe oza na mutu te oza na problème ya mutu te tozali ebele ba artiste comédio to postuler to kozwa baza ebele baza wana même ba Caleb Tukebana ba postuler ba banani ba baza ebele donc to postuler en tout cas bande ko na biso ba artiste comédien toza na bolingo pe to fungula pe miso to fungula pe matoyi toza la pe na bolingo omoni bande ko na biso nyonso wana ba postuler wana et dans l'assemblée provinciale et dans l'assemblée nationale nous les comédiens na nombre tozali na Congo nous avons cette possibilité ya kobimisa ne fût que 3 députés nationaux même na 3 députés provinciaux nous avons cette privilège parce que toza ebele totinda pe batu na assemblée provinciale kuna balobeli na biso bazwaka pe ba loi bazoloba pe ba loi na pona avantage na biso ba artiste comédien même na assemblée provinciale wana bazozwaka ba loi pe pona avantage na biso ba artiste comédien. C'est très important. Voilà. Omoni mama. Omoni tango na ebisio makambo ya mama Sila. Noti ko ebisa yo wakeno nde chaîne to bandaki chaîne na ye etika papa na yavana kota na makambo ya artiste comédien. Ali azalaki o nazali. Soki na bandaki yango pa na Bokeseni. Omoni tango na bandi na Bokeseni, j'ai sali nini? J'ai fungwami. Bo tango j'ai fungwami. Mama na ngai ndeko na ngai Sila tango amoni ndeko na ye. Ah, ndeko na biso, yali, ndeko na nga, mon frère, yaka tosanga na koto to sala mama solo. Yebisanga na koboya pourquoi? Na koboya pona nini? Na koboya pona nini? Ndeko na nga moninga. Siko na komona ngoma be. Monde ça ko évoluer ndenge wana. To mona nga meba musicien basala ba featuring. Donc ole kuna yembaka basangani basali mo featuring pona ko tombola kaka. Ari ya Congo parce que oyo tozo sala oyo ezande ari na biso ndezo kende culture ya Congo ndezo matalikolo olinga bongo te tolinga bongo te pone mona yango nazo tuna pona moni obandi kinga loba nanu te moni tango leki olobi obandi na Bokeseni après ye na SB ndeko Sila moni yo sikoyo ba media mibalo lelo ekoma ciblé na internet bakomi koloba biso boleki kakuna biso bapandisa ngo photo vandisa kabino totuna bino ba question boko na kijale lo moboko makokumisa tangi kombo Sila awa Sila memi déjà ngambu na internet est-ce que na sali jale lo o lukele ba déjà pour apprécier mutu na musala na ye na sali jale lo te mais j'ai apprécié quelqu'un par rapport à son travail c'est ça yango te yo journaliste kitoko ba question ya kitoko yo zo tunanga oyo ba question elengi boye. Mais ce qui n'a pas mutu moko lokola bato ya bana ya lobby ya tout ça ba mikolo te. Mais na ko répondre ba question te poza ngambo. Ngambo. Amen. Oh, toi culte. Na nzambe no ma c'est dit amen. Yo nzambe na ndeni. Ah boy. Na boy yango makasi. Itali yo. Nzambe na ndeni. Itali yo. Yo ntipsa amen ka bo na bala moko. Itali yo. Yo amen lobeti kala bo. Jésus. De Nazareth. Lunga banda. Oh Yesu na ngai. Na nzambe no ma c'est dit amen. Na olinga te. Yango la suka omelisi omara bato pema tina ndako bato kenda kozwa mo ali yebisanga irresponsabilité omoni mon frère Omar Place Ovandi ndeko nanga ba satisfaction c'est mon frère lelo soki papa tomatine masuwa wa na libongo wa na nini na nini kwa na libongo ba benga ya bara moto wa tokomata na Omar avion tozoga na biso na chopo na province de na Kisangani Omar wana c'est mon frère c'est mon frère mais osali mabe na sali nini okabeli Omar Borna yo bosali cop na mwasino darling okabeli ye okabeli écouter mazu passe mo bobino mo boyebi ke boko détruire yesima oui baki yango déjà ko esali yo pe mabe batiko na piaka oyo mpiaka bandeko en tout cas l'état bosala makasi bolongo la biso na bampiaka moni so to longona bampiaka to komi ko vivre bien na kati ya Congo na biso oyo ba dégâts ko za diminuer wana iso ya solo ba kondi vraiment na zolo ba ya solo soki penda vie na biso ba congolais vraiment botiango na niveau moko standing to komi na biso bien to komi ko lia na biso kitoko makamno ezali elengi papa ba dégâts na mboka eko diminuer
criminalité comme ça nini et aussi là yango wana bondimi yango amen na loba brutalité à jeu hein jeu aux anango du coup sur ba pesi aux zimbala monko automatisme wana automatisme on est d'abord par rapport à expérience par rapport à travail par rapport à formation et puis les gens comme monsieur zaka inné parce que ngaso ki na komi na scène naza susu ali ozomona ote ngaso ki na koti na scène na komi ngando naza susu ali awaza te mais na komi ali maki ya ngando ça dit wana na komi na identité mususu yango papolaka opapola no zalo kwa na école mbali osomo et bon faut que bete faut yo capacity boyo beta mutu bwena passe yo ko lumba intéressé na scène bwena na lobi vie force pasteur France na Allemagne na biso ko papoli mutu te est-ce qu'il y a ko capacité moi c'est ce qui a sali bêtise ni ka penda mbate ça le passi parce que tango ko ya po ni ka mi balé yo ka chéri na ngali mbisanga bébé pardon eza na cadre wana eza ndenga mabete yo bolingo eza bongo bongo na Aurel oni ata bona bato kacho bina e capacité bolingo er moko senga ka bongo ça makamba solo baninga bayo ba kingo pass non bolingo er moko senga ka bongo bongo siko to lakisa bango kuna na film kuna to lakisa bango ke tozo sala matsiki to lakisa bango ke tozo présenter des réalités na comme ça mninga tina vix ale ko cha vix na sima bia tournage ezaki la ko buka pe muto to sala sport ezaki la molo o sala sport nga yebisa tuna maître Freddy yebisa bango na nani maître Gustave Elongo na casier judiciaire grand frère na ngai place ozali mon major respect rukuku Raymond Ukota Créo Sagrom pekeche wana grand frère yo bangisa na moni ona nona musapi yao c'est que mère kuna pa mona rango ya po so asali mo gafi dans o papole pe na mo nzoto mabibi mo omoni oyo ba pekisa biso donc tokosala ka violence na basité moi si nanga ta musu to vanda ka boy mama bana nga place ozali fikare mama ya bana mama ya Igwe mama ya Shalufa mama ya Alfi mama ya Siblim mama ya Teila ba combien 5 mama ils ont insisté non si c'était bon au katanga no kiboni yes oui mama ya Gaël place ozali chérie je t'aime donc à mon avis que mobali oyo na zwa oyo donc ata na classe ya bunda te asona na baninga te po depuis chérie nanga même ata mbata ya pamba na zwa te il faut notre que ko interview mama fika ya sola fika mama ali maganga to so beta mutu na scène menga na normal bona otala ona yoka bokilo miombe gauche zoto utika otumbula pardon ozom singa na CG siko na nina loba banda bino bokenda te ata miombe gauche ko mo sala mana ralenti ndeni na ralenti te faut ba loba lokwa ndesi ba ola kisaba o maloba ete mobimbe koma mabanga na mabanga kende pa Charles mutu kende boy tokoka suko ta ngoto ma chérie épargne ngako épargne ngaite ozo mono ndina yake mission ndiro kana kinga ikeno ali wa yawa na kula kisae na sali onini kala muto vana muyombe ko 20 mais question wana ba normalité o de ya na lobi question wana eza approprié na mutu oyo ko répondre na ba question ba musala ya papa kuna nana ko kota kuna ndenge ko jije koma yo pe ko ke ko yebisa papa tango zaki na biso kumbela ka boro boyete diku biso to longwe boro ko kuma mama be yo zo mona ngoma be menga na ebite menga na omoni sikoyo donc musala ya vie soki ndende kitoko mais via komi nde na série long métrage nde par rapport na ndenge nayokaka ndenge papa alobaka oyo eza maloba na ye moko via kota nde na long métrage ozomona botalaka bafilme mosusu awa okoyoka bafilme oyo banani banovelas ya okomona 350 épisode okomona ta mosusu 500 parties 600 épisodes eza désordre eza désordre nazotuna mama journaliste expliquer ngai eza désordre po bato baréclame biso toa minoko ya population tant que toa bapandisango yango nazongiseli yo mwana muyombe gauche 20 siko question yango sikoyo comme écriture à bongo comme film à bongo et puis ba idée mbulungana oya koti mususu kuna bake ko sekusa mususu akufela kuna mususu akoma baba toyeba te
Du coup, pas 60e épisode, ton moni muto wana bimi. Aussi, ma écriture, alima qui angando en expérience. Ton niveau episode pena na bo solo nyonso. Le lenge papa ko memela musala, le lonata ombino boaki na kala. Le lo pena so ba che alima qui angando étant qu'un homme expérimenté. Yo ko jouer place wana. Donc, donnez-moi la question, tout n'a pas question au Italie groupe cinématographique. Papa. Mais autant que nous kende kuna. Kolo groupe aza mubimba, akufate aza mubimba. Oyebi pe wapi ko kangaye, oyebi platini ko mona ye, numéro soko lingi numéro na kubenga ye, obenga ye na kopesa yo, obenga ye bongo bosolo la otuna emituna o. O mituna ya yeza yangate. Ouais, lilingi muyombe go sho banga okutine yo. Wa kiebi boso na ye. Nani? Boso lilingi ya una tunyo ka motuna. Lilingi ya muyombe gauche ya tunyo. Wapi na kini nde nazawa na minute oyo na pièce oyo nazana ngoyo na kini za ko bloquer nani muta omingisa likolo meka ko de kanandi kati meka nani kotangi na nani ale kananzela ya ali maki ngando ale kaka ko leka ya soki na lobi soki na kolia mutu likolote ame ko leka nanzela nanga ozu succès bokese ni sila pe ba bengi yo yangwana SBB ya wana mo succès nozo profiter nango tambola ba leka nanzela te nani ali nani ali okenda ko sanja ko lala lokwa mbwasi akufi ngana lali loba peut-être des programmes ali oyebaki te na minute na kini nani akofungula mbanga ba groupe zo le kawa na kisasa nani akofungula mbanga na ali nazaki omona nani kombo na oso bacho na petio défi talango lelo na vendredi lelo na petene tala bongo yo kapson oyebi titre ya pièce ezani oyebi titre ya pièce ezani maboke na bino na ta yango na zolo balonzo nyonso to sala ezaka ba filmer benga kama maboke na terme na biso eto ngina peso titre ya pièce ozo ngisa bisasa biashara haiko mapenzi haiko biashara yo ka titre mulai bongo bakangani c'est-à-dire ça na kendi nango na sens contraire mais zaka titre moko biashara haiko mapenzi interpréter na interpréter ngo ya solo na vraiment manzala putu ondimi yango kitoko c'est-à-dire mape donc bolingo eza mombongo te mombongo eza bolingo te. Vous comprenez? Elvi koloba c'est moi mobile na yo moi chokoza leloza mobile no azui kaka ndenge zalaki mobile no avait des moyens tout consort là mobile azui afongoli onzela ndenge bati na biso bakoma kende ba Turquie ba Chine ba Dubai mobile afongoli oje obandi papa écoute-moi okomi sikoyo na ba moyens mobile oyo apesa ki possibilité wana mobile oyo abali honorer famille mibale evandaki yo tango moni mwasi luyalu mwa katu kubianza emati c'est-à-dire comment comparer mobali na yo na mibali yo ba na mbongo okomi ko comparer mobali na yo na mibali yo ba na mbongo mais fallait bando ko nini ko comparer mobali wana na mibali yo tango zaki pauvreté omoni loko tozotea place wana bolingo eza mbongo te mbongo eza bolingo te. Ah voilà. En tout cas. C'est ça. Aussi non moi pause. Oza ya kukita, toza ka ya komata. To kende kagati. J'ai ça ko fungwa mata. Attention c'est bon. Attention. Dans une belle attention ga. Yo bela attention te. Na mwana ndo dali journaliste munoko makati de. Oza en tout cas dans kuta journaliste ya boite. Yo fo ye banzambe. Na ebi nzambe onde yo yebiye boyo ngonzi msanzambe no motekelo kwa na ebi nzambe na bonzi manga. Est-ce que aba bato nyonso bandima kisasa wa ali ya nzambe ngamtu baboya bisho bandima Kinshasa nyonso ngana oke tiko no kita malema yeme escalier ngafuna ke tiko penana ta so combien de personnes ba belelo et puis no ngato na beleli nzambe awa yoso ko tambo na ngana nzelo ko bayiti na bayini tona posa be exploit et osaka président maki ngando obodi yo pida de vina biso yango na c'est-à-dire ngana kisasa awa na kota la problème ya mabete ngato na tali problème mabe na misa musinga mo tona posa be exploit tona posa ka te bato basuka na obelela yo alimaki ngando opesa pe bato misala na monde ya toyebi déjà na ndenge normal boye si opesa bato misala ba se retrouver ou pas ça engage que vous sikoyo tomona lelo plus ba pilier internet bazali na kati ba pilier wana tomoni olobi ke bokese ne pesi musala si la pesi na lobi internet eye ko fungula je lelo yebisanga yi mama journaliste yo kananu lelo yebisanga lelo soko obimisi ba pièce na yo obimisi yango na ba CD awa eko sombama ba pirate okutu makasi CD
Est-ce que le système a fait des arrêts sur la question? Les assoutes, hein. Artiste pour vivre, artiste pour aller pour et comme il y a Internet. Bon, et ça, j'ai les donc, c'est-à-dire les alliés, système et c'est qu'on a monte. Et ça, donc. Internet au Salini. Pardon? Il y a eu moi personnellement dans Internet au Salini. Au bêta, Alima qui a un officiel TV. Au moins que les autres que Alima qui a un officiel TV des Japon, on a yebi en haut. On a tout ni. On yebi en haut parce que nous tout n'engagé dans nos unités. Mais les alliés. Quand c'est que la peine que c'est quoi les sous bien tant que l'équipe. Pongi yo lobi ke yo zanzi. Lobi mutu moko. Yoka mutu moko ko bo internet lelo na monde lelo za vague ya sika. Mutu ko bo internet lelo azate. Mutu ko bo lelo internet lelo azate. Lelo internet nde makambo. Ozo na tu ko pesa exemple awa. Est-ce que lelo soko bimisi biloko na ba CD e ko somba ma. Mutu ngo somba CD ka no chango na TV ni. Ou bien na radio ni. Apparemment, bino surtout que l'internet n'a retard bana muyombe gauche. Retard? Na ban internet kala. Na internet. Écoute, moi je vais te dire une chose. Na lobi antenne A, yo kana episode. Antenne eza na Canal Plus. Antenne eza na Easy. Antenne eza ma boke na le rappel ma boke TV. Combien de nzonzi okenda ko sala déjà? Pardon? Combien de nzonzi? Na bando linga namti. Je vous dis, na banda ko linga te moi na lobi ngai moko personnellement na banda ko linga ngote parce que tango makambo ya banzonzi ngona ebanda to banda kotala rendement na bozuili na façon tito e komona bon ezama mususu bon c'est le passé je peux pas tout dévoiler ça ici donc aujourd'hui quand même réalité makambo ba internet tango bakomi ko yeba siko valeur ba artiste mais tango ebanda kango valeur na nzaka te mais ba tout ça non ya ko bela ngana ya ko lekana eloko na omoko boye oyo pesa nga $10 oyo pesa nga $5 pour aller à la TV. Bato mususu bazo internet ko leka na internet eza lokola neti basi par exemple basi mususu uza commerce na nene na leka kuna bimbele ya kitoko ya poto bakomona ngapo balinga ngati ali yope moi c'est basi kitoko ba mona nga moi je suis marié au bon équipe bino moi tu as komona ngati internet akosepelanga etaki artiste na ye akosepelaka donc artiste na biso asalaka musala esepelisa biso moi double participer naza quand même na besoin personnalité naza besoin naza femme homme marié naza na bana donc il faut naza moi manière ali sono penguite ko beta tolo to ke foza na moi manière bambula nyoso préparation de combien d'années à mariage na bambula nyoso ngana bimina ke osala donc na ko célébrer 15 ans mariage nanga na Dubaï na uti Dubaï il y a pas longtemps na madame na bana nyoso na lenga te ozo te kala ba seko ozo tika mbongo likwa mesa na yoka de na nini na lenga te na mona ngo gravité non au moins toza ba artiste des fois il faut te baka musani to salaka musalo to salaka katina courant musalo to salaka ba artiste faut que ba ko se respecter vous comprenez malgré oza art ko bi mananzela bato baza obelo za ba fan na yo mais ebe bisa vite oza na mwati na ndaku na yo commission ngo lokola mwati no commission lokola poubelle ozo respecter susu bana te peut-être aux 8 ans nyonso kolala kalibanda parce que ozo mi mona keno c'est comme éviter c'est-à-dire ozo benande liwa no pembede voilà continue à couper ça ni bala boyebi boba mukia malgré panga ndé na to banda art lelo te na lobi na sala 20 ans vie calculer ce qu'on a 13 ans ya groupe nanga na sali na art mbula boni. Est-ce que ce yoka ali conflit na mutu? Je ne pense pas. Tu fais semblant. Non. Non. Mutu na vie, il faut ba kokima masumu, ko ba kokima. Place aux hommes na keno et comme maona mabe. Vous me okima. Ali de ba tanta yo. Na. Mais pas moi si moi au théâtre parce que dès qu'on a vu nos collègues na bino mo bimisa makambo pendant même les tournages. Besoin na cabine na bino. Wana s'engager et donc s'engager na muto ya lobby. Ça lui engage qui lui hein. Muto ya lobaki wana etali kakaye. Omoni batutu bazaka ta groupe nanga bazaba nanga baye formation na ko sepela lelo ya bati babala lobi na bala na ta costume na ta mokoto ozomona na ko sepela ya mibali babala ezala honneur nanga. Esprit ya leadership wana parce que babi so moto wa mokonzi. Il faut kaka doda na kati ya groupe wana. Pour bimisa mwana moko ka moi sabi ma rappelera déjà alima ka non na ba we ba moni yango na ba leader ba moni yango non na tina komi déjà na tina komi neni bona yoki déjà ngana zaka soko beche loko ya mutu na yebi déjà place ngosu na ba ali yo za no marié siko ko sala marié wana oyebi déjà que
Na moi sous-bassement pe, moi sous-bassement mo pe fois azala pe na CC. Pourquoi? C'est une obligation. Azala na ye. C'est une obligation. Oh. Eza na basi musu pe baya otali pe bon ebeti pe mutema otali no moi sino tika na ndaku na ye bon. Bokese ni pe ezali parce que basi tout ba ndenge mo. Omoni moi sinanga. O signé pe. Yoko omoni moi sinanga. Mama ba nanga place azali na lingi mingi chéri. Donc na mona kaye aza première dame nanga donc aleki basi nyonso tout na mokili. Non monter écouter. GKL. Non monter écouter tombola maboko. Ba yoka te. Depuis na lobi depuis ayoka au côté. Oh sala yo mona conscience. Ko sala nini? Oh ali wa mwa muki. Ngana ko sala yote. Yo sala ko. Wa mwa muki. Te na tout yo sala ko. Ngana to ida ko mona sala onde. Omoni e papa sala ko. Ozo wa basi alele. Nabi. Ah, basi alele bazali. Te. Nabi ngai nano zoate ozula madame bana. Na linga akutute. Na linga akutute. Na yebi eloko wana esopa bato ebele. Eloko wana ebebisa via ba artiste ebele. Eloko wana eboma ba artiste ebele. Sala musala zwa bana ozo sala bango musala zwa bana na yo. Zwa bango bana na yo. Zwa bango bana na yo. Na balisa ba mususu na chuko balisa mwana mususu sandi. Na Allemagne, mobile ono nazo boka pasteur France France. Azanani. Nakoloba de l'autre côté azabo kilo nanga parce que abala fi nanga na balisa ba Marius Mangwana na balisa ba nani ba na balisa ba nebele. Tu vois? Donc c'est-à-dire il faut qu'on se respecte ko yeba ko tosa bana na bayaka ko sala ndi misala. Bayaka pe ba koma ba marche pied na biso ba artiste biso ba leader te. Donc yo pe mon leader nyoto akozwa eloko wana atia ngo na mutu akozala épargner na makambo ebele. Osambela wa. Nga? Apôtre Gilles Bumba. Asika. Église de Dieu créateur. Oh, sikati. Na mino Congo. Oh. Apôtre Gilles Bumba. OK. Place ozali papa, zala akaka. Losambo na yo. Ndezo sala. Groupe no ekende. Ah, ya wewe biso badita amen na mon expression kuna. Te kuna tondimaka Nzambe aza mokeli. Na tiki opema. Pona mkola lelo tozwa congé na. Yo ngasi na pembe bangi. Te na bango poani. Ozo ba question musu etikale. Te ba mitune etikale so etikale na Kongola. So etikala ki pena na Kongola. Donc ça dit omonika eloko na lobi wana ba artiste photo mi pesa ka kilo, to respecta ka basi na biso, to respecta ka bandako na biso. Vous comprenez? Okokozala na yo na ba mususu ndenge na toyoka yoka akaka. Mwacha fulani. Oh mwacha nini? Kozwa mwasi ozozwa ye na pembeni. O se comparaka na mwasi no ya ndako. Ba bénédiction na biso zakande na basi tozala na bandako. Soko sali erreur keno trouble bimbi na kati ya ndako okupanza foyer na yo moko. Succès yaka. Succès silaka. Moto akolaka. Moto akomaka koko abotamaka suka nango moto akufaka. Mapeka. Etombolaka moto te, mais mapeka esalaka nini? Ekitisaka moto na se. Mapeka. Saka. Kitisa mapeka tika bato batombola. Na mambo lobi na pio papier mouchoir. Ozama. Non, oyebi ke komono na ndimete ke mto ko bimisa makambo. Ote évangile. Toyebani to. Bon, moni eza lelo oyoka ngaka na musikati. Tango bengi lelo leader boye, obengi artiste na bango. Omoni yomoko o découvrir ye. Na komikumisa te. Siko na mikumisa te na kumisa nani? Na mikumisa te ngali. Boye bisala na kumisa nani bato apoto. Na kumisa nani? Ba fanatique ya nani ya Mama Asila bisawe ba nani ba? Baba Cook. Baba Cook. Baba Cook. Te botika sila te. Bozala ka wana. Makambo ekenda kaka. Baba Cook, je vous love, je vous aime bien. Kitoko e. Banana iba mo amukika elongo yango. Sikonde ndambe alingi na zala boye bateko nanga. Yo siko lingi na kola pona nini? So na koli no kino ya kokufa pamba. Madame Fakebe. Parce que la tête est mystique. Il on m'a pas tout Maman Igwe. On m'a pas tout Maman Junior Ali. Ali Awaza. On m'a pas tout donc c'est-à-dire ma solo eza carré donc toke ndaka toujours. Programme à répétition.
nazali chaque vendredi neti lelo nazali na répétition awa na Matonge na Aix-Lorient donc na Matimanima na coin donc naza na Aix-Lorient tozaka lelo vendredi répétition de 9h30 à 12h chaque lundi nde tozali na tournage kaka na Matonge na India awa na India A10 nde tozalaka donc jour ya tournage tout la lundi tozalaka wana et puis toujours recruter pe acteur ya sika toza besoin ya taille même ya taille ya 5 filles ba filles propre au baskulaka 3 fois par jour ola balataka banini ya pembe mon ba fille au balataka banini ya pembe voilà banini ya pembe donc bazala déjà ba tonto ya pembe wana donc bazala quoi cordon quoi au moins ba tonto ya kitoko wana soka seki boy donc abu bakone lengi cordon abu magayo et cordon yo za na cordon ka mokoti Sonia okimi donc c'est-à-dire masolo kariza groupe na bino na kati antenne à chaque jour to apprécier ka to lekaka ezaka chaque vendredi neti lelo na 21h30 et rediffusion chaque lundi na 11h08 groupe na bino ezaki toko nazo pesa mbote na ba artiste nyonso ya Congo baza na kati ya mboka na baza na libanda na pesi mbote na ba congolais nyonso o baza na Asie baza na Europe baza na Amérique bino nyonso tout Congo il faut ekende liboso biso nyonso toza na bolingo mboka oyo to sungana maboko na maboko to défendre mboka na biso ekende pa bapaya te ekende Mobutu aloba ngo s'il s'agit de signer le pacte avec les citoyens j'ai référé pour sauver l'unité du Congo. Nous les Congolais partout où nous sommes toko trahir mboka te toko tika pe mboka na bapaya te tozala eloko moko po Congo na biso ekoma fort ar na biso pe ko sala nini e ko kende liboso soki Congo eza na kimia soki Congo eza na kimia te ar e kende liboso te musique ekolala ar grama ni ba grama nini oyo ar plastique ekolala donc c'est-à-dire makambo belé ekolala Congo ezala ini bato bakosangisa Congo ezala ini eza biso ba Congolais. En tout cas je vous love, je vous aime tous. Bye.